Mbote, bonsoir et bonjour. Nabao, est-ce que écoutez Libango? Alors, moi, je dirais que Namulili, d'accord, correzate. Nazo sa na torche ya bato ndeko nanga mititima. Lisolo na ye nango awa vraiment trop c'est trop na mona nda bunda na kotala émission ezai ko lekate. Eza na fille comédienne moko alingi mobali ya bato na libana bon basali 30 ans de mariage. Na 30 ans de mariage wana bandeko nanga où allons-nous? Où allons-nous? Nakolo baboti suka bozo kate po na nini. Ba moziki nanga boza wapi, ba moziki nanga boza wapi. Moi si wana aluka mobali na messengère. Asala il demande d'amitié, maman combien message ndezalaka. Akomeli ka maman sali bébé. Maman rabdanga ba komisa mobali donc si sali ali maman ka bengi mobali wana. Nzoka tsa zo benga mobali na likasa na munoko. Na likasa na munoko tonga bengi mobali ya batu. Mbona pe ayambiye ona comme nanga kinganzi naza actrice ya groupe boye mais na lingi na ko na lingi na besoin comme producteur nanga na besoin comme producteur nanga na besoin na sala ba film yo produire yango ndembala moko ye mobile pa nzimi nzoka yaki na mission de match bola sa préparer ke da likasa na munoko na lolemo allez et transformer le makambo ya cause la producteur et que makambuke mobali wana ko mamwasi mobali nae balingani pe likasa comme ça lika mobali ko motema moto on sorti likasa motema moto aya Kishasa alors que moi ça nda côté o ba 30 ans de mariage mbala moko mobali wana aisi moi ça befana kende Kishasa nazo kende mama zobela mwana mwasa batu pa boite andi mobali na kende taka 30 ans de mariage baswana te babunda te lokote ayepe awa tanga yebise bongo abengi pe moi signé fait théâtre na bengi abinazo le 25 nazo ya penza ya ozonga na aéroport moi si pa kei pa machi bola apesi likasa apesi sonzo apesi malade ya PC na yebi na français te malade ya PC babenga ngo nini azuma malade ya PC wana atie na vagin na e boyoka na makambo eza minene likambo na moto te azui atie na vagin na ye atie malade ya PC azui nini oyo sonzo atie na lolemo e sonzo atie na azui likasa atie na lolemo sonzo atie na se quoi malade ya PC pa atie na se ntango atie bongo pe evandi akema mbai na aéroport mbai ntango amoni mbala azwi vertige alingi mwasi na bayeko ya petit na hôtel bavandi pe na chambre kosa basali base pe rapport sexuel eka base rapport sexuel ba sonzo ekangi ye mwasi apoto soka bengi mbala mbala sous téléphone te mbala bloka même na mwasi apota bloqué na Facebook na WhatsApp a bloqué mwasi azokoka te base 30 ans de mariage abengi famille mbali o ba te kozala awa kaka te ato kozala awa mwa ba loba ba mamndela mwa osala ezate ba otala kana na miso 2 semaines ekokaka te ekoki mbala yebisi mwasi nde eza bona 2 semaines wana mbala prédoté mwana mwasi wana théâtre aprédoté ye asele pe mwa makambo ya démarche na mpo mamba voyage pe mwasi pe alande na pays azali mbala yebisi na kebo dans mwana otino mbongo yo fe matapia na aéroport penza ok pe na njil quoi ok penza na yo matapia na aéroport njil ok banzela ko kata te nde pa mwa mwasi bato pe andimi mwa mwasi ndoki wana ya théâtre andi ba pesa pe ba câlin kabwani mbala ke azui vol mobala komaka na poto bamonika akomi na poto tako zalisiki mwasi nekuteka oya mobala akomi na poto mwasi asimba ye alingi mwasi asimba ye te alingi mwasi asimba ye te ata mokie mwasi asala bowaya il préfère kosolola na fille wana ya théâtre bazosolola butu wana eleki basali rapport sexuel na mwasi na ndako te basali ne 30 ans s'il vous plaît moi ça 30 ans tellement mobali na okena likambo te na boye te mais tant que moi si ayi mobali na ye asali nyoso akwesi mobali nde mukolo elandi basali rapport sexuel na butu bayaya bamoziki na ngai pasi na motema esika ozosusanga motema moi so basali 30 ans na mobali na ye ka basali ka rapport sexuel boye pu na tongo mwasi azwi maladi ya PC nzoto mobimba s'il vous plaît mwasi une femme fidèle na mobali bavandi 30 ans de mariage mobali kola messengère babandi raconte que non okoma producteur et elonge producteur et s'est transformé na ki mwasi na mobali batie likasa
babaki sonzo babaki pc